Sikana ngaliwaye ngara kokachwa sanyo pete boya nango salon kutenza na raison pesa nga moto anzotono toto nga ezala ka fragile pana yo bébé seka moke donc ça pene logo et ça la pena na betana quartier la tente d'esprit musical et ça là qui vraiment témoigne au commis na ba memi au première fois na studio autant na grand star le wa Koffi Olomide et mozo lenga tant mozo lenga voix pe commis na trimolo oyemba bozo koka mo pao sambela bana bayo balabale tika kozala ya bangolo pango mutukuta baksa chéri changa le munayo ga zigi zige les rambo les qui ida oncle rese sikoyo les rambo jonga chena mélodie chéri changa yoga yoba bien so yaki yanga nga ba pe yanga skotaka na lobby ya soleil. OK. Azamo britash kwazo luka mutuni skolo ba pince ba kokana na Scotty skwa zaki pembeni ya soleil. Eta vena ba bamba pena Scotty bal mona litoi obisko la te boucle d'oreille tellement bal eleki makasi et kotitina nya pota makila désordre les rambo ya boivia boyi soleil ya boya a décona oh a déconné le rambo abima na pas kenda vena funa lo ba plein vérité to fanda na jour mongo en tout cas vraiment ba petit na lembi na déjà na mon ami Gelor na de na ngwanzu e koki kwa bino fubo kende putain de merde quoi bino fubo kende yo zonga pa na bino yo biso to longwa bo benga na biso yo kate ya kangi matoi ya bogo ya nola ga ye baby lo ila la kubala na biso bat tombola nde bakiti ba chesko likolo tala les rois de la forêt c'est ngam tu n'as pas fabriqué ce qui lelo mais comment ka jour mon non lelo yo mona les rois de la forêt atuni ngandeni na bisi ngai ngam tu na ko na monde sur les rois de la forêt oui merci na monde sur les rois de la forêt lelo au monde les rois de la forêt malgré tout na comment landa ba émission na e a comment masquer ngo mo mukeke o azaka parolier il y a le roi de c'est archi faux. C'est archi faux. Hein? C'est archi faux. Archi faux. Biso toi ba chantre. Ba toi confondre até. Biso toi ba chantre. Dans na chanteur. Dans na don mon sous à part ya gorge. Si kon nzambe akabola ba don. Monde to fandi boy, yo un journaliste, mais mutu azana azo filmer biso. Don na peut-être yangwana ya ko filmer. Parce qu'en fait na musique ba to balinga ko mélanger nyonso. Babina da bakanyo c'est exception za peut-être net les rambo a pe parler ngana chanter faut ba pesa kanga ya mambo sonité chanteur ba pesa ka pas parolier po yemba ni na landa ba vie na biso musoso te ngaso ba kotinga na studio na osa ba 60 nzembo c'est archi faux c'est archi faux et archi faux ba kotia chanteur asa parolier te ba kotia na studio asali plus de 5 nzembo non oui on a serré la tête c'est ça tala bolingo yo sokotikinga na kona na bolingo na tala kunda ila la kubala yola la kubala ala ila yola Bimi avec sourire bote bimi comme ba maison mais ça ba bureau oko fanda bo kipena ba lobby no likambo moko boy kuna net par exemple net yaki ba sermo brigade zo bwaka mon jomo à l'équipe dans zo che mutolo boy on se comprend ce net nga ba blo abona en fait ba yebi ke ba salo mabe mais ba sekiso mais ba yebi ke ba ko ya ba sekisio mais kuna ba obeto mbata et on est à 12 na riesonné nous a bien kito nzoka tongo pusana kuna ba ngonde na ba moyo elo ba onde bazanga ba lobaka awa yangwana fo bo loba nde vérité ke ba benda biso pe mupanzi ba binde fo boya nanu ba bengo kakolo fo boya de pli ko comprendre na elo te mais ba mo ba bi ke ba chef d'orchestre mais ba beno no mupanzi fo boya e nanu po wana ya pena ko buka na te ba mission tout wa loba ke wa tombola maboli kolo boy aya kotali felo pamba falo ba vérité bamu dansera ba mission communion ya mabe oh et puis ba razoua
On a biso bambon, on a tout banana sur la. Mais pourquoi Fabregas qui a commencé à chanter? Ngam na pesa yi. Ayebi, wala mutunanga. Ngam na pesa yi. Ayebi. Le ezaya somo. Déception leki Congo bololo koleka bololo. Ngana chaki tembe bolingo sukateo. Bolingo eza pasie. Bolingo eza pasie. Yo tunakite. Liboso pesa motema. Bolingo seminioko. Bolingo seminioko. Jure moko ya feti. Nyonso etikali se matanga kulela. Moto nango su mikolo ezake bana mike basumbi makasi na bilamba. Mikolo balongola bango bosoto. Ba mikolo bakumisaka bana wana balongola bango bosoto. Po baso continuer ko bave la merde. Bibimisa bimisa na loyenge nde mabe pozo sumba na bilamba. Miziki. La seule chose qui se dresse entre vous et votre rêve, c'est la volonté d'essayer et la conviction de croire qu'il est réellement possible. LM Corporation est une équipe de professionnels qui met tout en œuvre afin que vos événements soient à la pointe de la modernisation. Vous avez un besoin, nous sommes la solution. La team 4x4 équipe vos événements professionnels en passant par la sonorisation jusqu'au plus petit des détails. Pour cela, nous mettons à votre disposition murs de LED, location d'instruments de musique, jeux de lumière, matériel de sonorisation, prestations DJ, prise de son live pour revivre les meilleurs moments de votre événement, en voiture, à la maison et partout ailleurs. Pour plus d'informations, la SAS LM Corporation vous accueille dans ses locaux au 30 bis rue de Papin, 91 240 Saint-Michel-sur-Orge. Les détails créent la perfection, mais la perfection n'est point un détail. Laissez-nous aux commandes de vos manifestations pour un résultat qui dépasse vos attentes. N'hésitez plus, prenez rendez-vous dès maintenant pour un devis personnalisé. Toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de B1 Télévision. Si vous nous rejoignez pour une toute première fois, dites-vous que vous avez fait un très bon choix. Cette émission, c'est un vrai moment d'information, c'est un moment de divertissement, c'est un moment où nous refaisons le monde toujours de bonne humeur. Nous avons le réel plaisir de recevoir l'artiste que vous avez surnommé Pomba Ya Nuance. Mais comment pourrais-je commencer cette émission sans pour autant vous rassurer qu'il réalise cette émission L'homme selon mon cœur. On l'appelle Simpson Esseli. À la prise de vie, nous avons Imak Makengo. Droite nanga Nekaba Fossette, gauche nanga Rihanna Domingos, Linda Mayala, autrement dit Linda Lopez aussi, ainsi que Capriski Lokwa de management, Trésor Yue, il y a Santash Niri, le chef de rédaction, ainsi que Tracy Make-up, la crème de crème, la beauté. Ensemble avec cette équipe, Lelo, t'ont proposé Bino Makamboya bien. Tel est notre slogan. Pour comprendre que Bakutu, le Kamakuru, Kumbabasuki, il arrive déjà l'artiste. Lelo to solo lama solo. Système est continué et ça toujours il y a jardin. Ils ne se feront ni tort ni dommage. Kouele la rolia mingite, ozolie koki. Yoluto landati na suka bila suko bandi oganga déjà na gagné. Obeta bokoti ndiba. Omondo polimba moko. Na gagné na facilité. Voilà. Nengo kota wane salanga bien. Ça là on a toujours bien. Bopé ça biso confiance parce que mission oyo les a patrimoine ya diaspora. Il y a dans insister que mission et kola telonga montuté. Voilà. Il est avec nous. Voilà. Déplique. Pomba. Osikana ngaliwaye. Ngara koka chwa yo. Pite boya nango salon kutenga na raison. Pesanga moto anzoto no. Toto nanga ezalaka fragile pana yo. Bébé seka moke. Bomanga ne lenge. Ah non non non. Allez seka moke vrai chéri. Yoza vraiment mie. Voilà. Déplique. Ouais. Pomba Nuance. Pomba Nuance. Déplique. Souhait n'angezala lelo déplique. Ouais. Avant même au jurer, te promettre biso. Ouais.
vous avez l'exception en règle moko. Ouais. Vérité à motema, parce qu'ils ont ma cambo maîtrisé. Que tu parles avec ton cœur. En tout pour cas, comprendre la réalité, Lelo. Voilà pourquoi. C'est une tradition pour nous. Hein? En tout cas, franchement, ceux qui artistes baliké belé, mais parmi bato baloba vérité na artiste, surtout na rare artiste, et la pomba nuance. La vérité dans monde nanga. Pour na kenda gauche droite c'était makambo na loba na yango na simaka. Donc lelo na wa simé makambo na loba. Voilà. Tu jures d'être sincère. Ouais. Très même. Alors, mais ceux qui na ma génération na bino ba artiste, souvent on dit même surtout ba kulutu ba ebele les kake artiste azam talokuta makasi surtout bino boko saka. Si c'est vrai, et cause là pourquoi c'est là yondo sala analyse. Ba artiste ba lokuta poani parce que ba nga ba embellir façon d'être na bango. En fait, on choix cause là alane mutema mabe mais devant caméra parce qu'il y a que autant de personnes barota là et faut luka kosa. Ake peut-être concert mo boya sali 4 personnes na TV luka aloba ke to sali 1 million caméra bandika ko kangaka à côté moi 3 personnes bazalaki. Voilà en fait ils allaient pour embellir ba carrière na bango quoi. Voilà. Bonjour muto kosa ce qu'on a histoire. Ce muto comme kosa na histoire ils va complexer oyo ba comprendra que le passé ndé muto salaka que futur ya muto ezala bien na présent ya muto ezala bien ce que ba comme attendre comme na présent akomo la ta basket a bien moi parfait a bien akomo lukasiwa effacer les passés na ye quoi le monde dit qu'il y a muta galère té à souffrir té ça ba complexer ba bandima té que un jour aroza la bien ro ke ba mekili akotonga ba pala danger akotambola ba kara danger voilà. Banani Ba complexé. Pomba nuance. Ouais. Voilà, nous disons déjà merci à la grande équipe. Hein, grâce à vous, si vous aimez cette émission, il faut dire merci à celui qui est le PDG Richard Kabbalah. Richard Kabbalah, le PDG, merci pour tout. Jingle Bar, merci infiniment à vous. Merci à Babi Mbibos, Lumière de Birmingham, l'horloge, le cœur de Mimi Milolo. Merci infiniment à celui qu'on n'a qu'à dire son nom pour avoir le code de ce beau pays, la République démocratique du Congo, 00243 Willy Moucheni. Merci infiniment à celle qui est belle, elle a l'argent. BM, Bernadette Masengu. Merci aussi à la joie Amado Pichuna, la grande dame. Merci infiniment à Kovo Massola, le noble, hein, ainsi que la taille et l'élégance dans le foot de ce beau pays, la République démocratique du Congo. Retenez que c'est l'unique et le seul Junior Kabananga. Il est là. Ouais. C'est vrai que un grand parcours dans Wenge Maison Mère. Ouais. Mais là, on a bandano na place moko et ça là les algo la passage mais et tumboli makanisi na ngana bandeko ba lobby na bi Ouais. pomba bomba likambo munene bo. Ton passage dans le quartier latin. Ouais. Le minaire. Comment tu es intégré? Est-ce qu'on peut parler de quartier latin tout court, on doit parler de quartier latin bas minaire? Ben, normalement, il faut tourner le quartier latin bas mineur. Parce que tant on a qui kuna bas mineur. Et puis, moi, on a bas mineur, il y a qui ngani mnando le bon pétro. Maman le ramba le bas. Oh, vraiment, il faut pas bien le pétro bas mineur. Parce que nando le bas toujours ils ont ma cambaniance bas mineur. Voilà, et ça qui nga. Auparavant, quand on est dans l'Obaka, histoire échange à thé, on a ba machine na botami na Kasavubu, mais na koli na machine na quartier 3. Ba kota ba motangi kuna et tout. Passion na bianga vraiment avec dans football. Et là qui football en donne nga balle trop. Par après ton a longa machine na yé Kasavubu pas tant que ça.
nde na kokutana labyrinthe enzo azaki parmi baparolier bande kopesa oncle rese banzembo bando mimango palerambo du coup ntango akutana na nga na nda oyemba na nga nzembo ka na nzela na oleka kaza oleka no oyemba no nzembo abenga peti nango biki oyemba benga bite ya vi nga bamakambo oyo nana nga misien te me abite kaka voix oyo lobi lukanga pesa nga adresse na mino na pesi pa adresse na biso pale lobi oyo lukanga banda ko déranger nga tina yo cédé na komi so toye tozo travailler moi gamme pe nazo kota na nga na ndenga ba mame kaka mais nakenda na nga ba entraînement na nga ya football par après tokomo ya to tcha banzembo na ba cassette et tout kenda pa oncle rese ti ekomela les rambo tango ba monsieur ba longwe na quartier latin nde oncle rese qui ko intéressé labyrinthe enzo abina petit mo na yo ka na ba cassette awa est-ce que koyela nga ete na yo kende pa oncle rese na lingwala toko pa oncle rese na yembi pe wana et tout après abskano fona memo pa les rambo toko kende zaki ba 13h mo ba journée na bosani tokomi tokutila kamba zali likola balcon loka de ba memena ke ba message nanga tant na komi kokota kana koti petit binana abani maman bina kana porte wala Sko binani non na bina kaka ska bina kaka sko bina dance ni jana dance paye banite koti kaka wana obandi ko bina ka bongo ba ayo kitana se afandi na se wana attends obina yo mozo mi bokila ba cri ba donc yo mo kaka tellement déjà moi ben pe ya musique ekota ki déjà na quartier to bande comment déjà ko bina pe ka bongo akitabite yo vraiment na sina zuyo quoi yo na sina zuyo c'est bon talaka ozana oncle rese et tout fozonga lobby na soir lobby no tono yo ya na soir ni na kuti siko ba mona Miguelo ba ye baba pince ba tutu tukutani wana tête bandi ko ça moi échange ba vocal et tout tellement nga na hauteur déjà pas parolier na zaidi un avantage ya ba vocal nde tukute vina surtout tout roba zala ki wana apprécier nga ya niveau ye abisipina les quadra koramana binga asepeli na pecho aza musique en fait elo resala na quartier latin pena na fanda pena bien te ezana bo mwana quoi omoni outinoka pa parolier mo benga esprit na ba esprit ba bale mais esprit pena musical eza quitté ce comme mon ami Gelo bango de ba beta pa ba vina biso ba fandi azaki déjà na ba esprit musical ba ngwanzu ba beta de pa ba mec Jani déjà donc ba pince route ba test na ba maison mais bazaki déjà d'esprit nga pena esprit donc ça pena logo et ça la pena na beta na quartier la tente d'esprit musical et ça là qui vraiment témoigne comme na ba meme première fois na studio otana grand star lo wa Kofiolo Mide et mozo lenga tant zo lenga voix peu comme na trimolo oyemba bozo kokate. Voilà, en fait, ezaki parmi ba cause ça là qui vous quand nous ando yemba kuna trop pasi nanga mopa wazomona elonga dépliquer bonga na nzoto pasi nanga mopa wazomona voilà mopa o mokonzi sambela bana bayo balaba letika kozala ya bango lopango mopa o sambela bana bayo balaba letika kozala Yabangolo Pango. Voilà. Donc, ça qui est vraiment ambiance, il y a bien tout ça qui n'a master mo mikata minene nanzela donc ça qui est vraiment bien tout ça na bambujima et tout. Ça fait combien de temps dans le quartier latin? En tout cas, on a sali 2 ans. 2 ans parce que tout côté Timaki. Tout ça matin na maki mais chance et souris ça qui était à master bakende ba voyage et tout. Par après, quand on a zongi na nga palais, zongi ba master ba Pascal Kanzel et tout. Est-ce que pendant ces 2 ans on a au bando appelé salaire? Voilà, ouais, mais salaire pene bande au salaire. Ezali pena bo fandi bo ba bengi bino, boke zo moi elo na bino moke. Voilà, biso to andozo. To ande mozo. Combien par exemple? Bando zala ba 150. Hermoso est varié, moi 200. Voilà. Ouais. Mais ça qui fréquemment, que tout soit en haut, chaque
chaque fin du mois, non. D'accord, moi, moi 150, moi 200 et tout et tout. Mais quand il y a salarisation, les rangs, voilà, moi, j'ai. Ouais. Genre, c'est-à-dire, moi, genre, mais quand même, à Solola, quand même, moi, là, pas là. Ouais. Un vocal moko uti oyemba ki liboso awa po oyemba kiango na nini oyo apesanga nzoto moto c'est encore comment apesanga moto nzoto no nzoto na ngai ezalaka fragile bana yo bebe seka moke eza roli te non ya roli te ya roli te arabi aye ya roli te okola roli te eza nani nini wana moto apesanga ngo eza fambi musicien moko alonge pa vibratoire aza sikoyo pa nani pa bina file ye moto apesanga vocal wana na bande déjà kotravaille yango bonjour toyaki na pala le rambo bon wana tokóma na wana sikoyo nasi nakoti maison mère nakoti na sikoyo maison mère sikoyo quartier la te komi so na besoin nazonga quartier la te au jour babenganga nde jour nayaka mpo nakoti eloko wana roli aza innocent aza bina innocent donc soki oloba bongo certes nga azalaka véridique nako blessé mais eza mensonge soki azala juste ke bapesa yango na studio aza menteur aza moto alukuta parce que jour totravaille vocal wana tozalaka ngai oncle rese ezalaki ba 19h boye na soir oncle rese Cindy Leker na les quadres voilà na les quadres quoi man en vérité en wana quoi mutukuta baksa chéri changa le munayo zigi les rambo les qui ida oncle rese sikoyo les rambo jonga chena mélodie chéri changa yoga yoga bien so yaki yanga na nga ba pe yanga sikotaka na lobi ya les rambo voilà donc voilà ala master mais mon avis sur les tamboulaka na mensonge ils ont bien te quoi faut savoir dire la vérité et au ça n'ont rien voilà. Qu'est-ce qui s'est passé lors du concert na Bina Liboso na Al de la Gombe pourquoi Bitoubé Bimara ouais na Al de la Gombe déjà problème ezaka pas vu na so give ambona de bodina na PCB bambote place aza en tout cas vieux wana na biso wana muta ya kanda ya fo comprendre en tout cas ba mineur tout bando banga give ambona de bodina bon il vient na so bourreau ya ki moi courtois soleil ouais il vient na so bourreau ya moi courtois pour pas zongaka et moi courtois c'est que ça va petit mais give ambona mena ki na li tout so bina leli tout za face temps au moment que so à côté na studio à côté bino tout les bandes obimi so moi ba pense on dirait loba moi biloba mongo boye par rapport à vie so tant to comme na concert obi que vie pas moi brutal so so luka mutu nini loba ba comme pas so ba vie ko to ba non soleil OK asa moi brutal so luka mutu nini so loba ba pense ba kokana na Scotty squadagi pembeni ya soleil eta bena ba bamba pena Scotty bal mona litoi obisko la te boucle d'oreille tellement balle legi makasi et kotitina nya pota makila désordre les rambo ya boivia boyi soleil ya boya a décona na a déconner le rambo abima na pas kenda na abima n'est pas kenda na en fait histoire les kananga jour andule wana ya wana quoi donc cible ndé ça ba pince est-ce que yena Scotty tellement ba milai ba pe na ba locks dia bunga cible ani ata pe na nani au moins le moi ja mon biso pe ba sera toi pe ba petit tout à la na miso ouais. Ouais, les gens venaient à ma vérité. Et l'autre est venu, bon, ça va c'est qui? Ça fait si. On va faire ça. La vérité, ça va bien. Ouais, les gens vérité. Mais pourquoi tu avais quitté? Bon,
biso pena funa lo ba pena vérité to fanda na jour mo en tout cas vraiment ba petit na lembi na déjà na mon ami Gelor na de na ngwanzu e koki quoi bino fo bokende putain de merde quoi bino fo bokende yo zonga pa na bino yo biso to longwa bo ba benga na biso na kati ya palem na ba benga na biso le ramba benga na biso bongo lobika vie VR Mili Moné Mataka et ils a rappelé moi Jacques. Tu es sincère. VR Mili Moné Mataka il a rappelé moi je ba benga na biso bongo. To bima bongo libela moto na moto luka nzela na. Et ina massa na biso mo Gelor pe boy, Gelor mususu VIP. Et pendant ye malasi ala pe ka na ba villa. To kenda parce que na ba voda massa mo koma pa la coste boy. Na no ba ki bon, na vie chance et sourire tes koto. Les restes, ça reste à l'avenir. Donc, il y a des choses qui travaillent, les sous-sous, il y a des musique, il y a des choses qui voilà. Ok. Voilà. Juste après, tu as décidé d'intégrer Wenge Musica Maison Mère. Comment est-ce que tu as intégré Wenge Musica Maison Mère? Oh, si Wenge Musica Maison Mère, on a comme fan d'apa master, Pascal Kanzel na bandal. Mais avant de commencer les rames, on a bandé pour travailler pas tonton lai na yolo. On a travaillé pas tonton lai, ba musika sika bando monanga, vie moni bi pas ala ki pembe ni wana. Vie moni pas aki pembe ni ando ya pa ba ndeko na ye. Parce que ba ndeko ne parmi bango master mo na tanga na ina pas aki master nanga. Du coup, on a fait un mon appel, bah ben non chez tante na biso. Quoi, bah ben référence pas tante na biso non. Ah, deni ba pena na posa na yo pena mangambe tout. Ah, ngai. Na maison m'habiter, nga donc kokanangati. Ah, orchestre na ba embali kolo na habiter na kokati. Na boya na ndenge nyos ba master ba soliste nga, master moko taza pe pas vie na biso fali boy. Il n'y a pas de parmi les gens lukanga abi tina kokati so ya ko kuma jour sous na beti tour pas venir sur tonton lai ko bima nangaka na kwa lutunu wana na siba na yolo ba yebi ko bima nangaka na toi la kwa lutunu akutena vina nga musique a récupérer un maman petit mais obi kenga na luko ba nini azo maman téléphone na ye a composer allô vie kas na dana pechango awa zwayi kozwaka nazwi pe téléphone naoki maman voix ya le roi de petit neni ngo oza bien naozela bino na palin siko musikle pe abendi pe ka taxi mbala moko wana wa ti na ma campagne tokoma ma campagne na sur ba 18 RP tokoti tokute ki vie tout le monde ba utaki Brazzaville ne ba ki coopérer concert ba fandaki na ye na vie Pachopan ba fandi wana l'honorable Pachopan na PCP ba mbote vie na ngasiko salut aussi tato fandi singa est-ce que oui banze mon ami c'est c'était pour une première fois voilà donc na bande ko trembler à niveau il y a niveau na ne ko trembler à niveau ton coach wana na habité en tout cas attendez moment ya Wenge Musica Maison Mère na yebi habité ça va ça langa ba impro bien ba biloko no karne na bandi ya yo botele ke évangile apôtre Paul nanguya wa muto betanga guitare maindombe moyo gagner menanga rien que par simple de terega bijo ngwamba on a bando yemba vie Pachopan da bimisi 100 balles akabele ngabi Anthony Pecho atika Pecho en étoile en avenir son abi oui na yeba ye Pecho za moi ja asa moi mystique bo fan de ça na fan du mupanzi wana bisi ko musique mais ce to saneni petit fois la ngabi na binga musique mpanda bino na kufi na lala anda kwa wera abi ba barera na boya ya niveau na bisi musike nga fo na zonga ana biso na kokoka kolala tende musika pa bien pecha zo banga ko faze na obima azongi pale lobi nango abengi sus na yo yas ko pale tana ko mana pale singa petsa nga obike il faut soukwama
faut que nous soyons ma vie à côté siko na parler François pina na mona joa na mona talabila madonna habité on est ballon après ça ballon bilamba talabila mebele babimi selanga jour wana afin de singa la sepeli na tant to fandi pe bando ko tsanga pe nostalgie ya lelo na monie koki est-ce que yoko zwatan ya kolinganga ye comme d'habitude poto meseneki lokola bana ya meme yo tikinga mokwe siko côté na ina sa mo rectification na sina benga pe vi na nga musique on explique parce que ya lobake non test à dépliquer les cas na tricage te ezalaki fala lobande boy déplique yeba kinde banzembo ya wenge musika maison mère ti d'où fallait na coller nzembo moko yango nde na salila test parce que ceux qui n'ayeba ko yemba te batu oya la samba ba pe na litoyi koleka batu ebele banya basa nini basepela pe te ezaki nde na yeba inde banzembo te me bakotinga nostalgie na yekoli yango nde ventu na bisa va to okende nga osepeli singa mais eza bana la samba bango nde basukisaka makambo afanda ipe ti jeudi ekokoka te okende pe la samba tokina na mastanga Pascal Kanzel na vie nanga moka Kasavubu tokoma pe wana test pe bandi. Est-ce qu'on peut comprendre que le test non dans la samba ezaki juste eloko moko kaka donc ezaki juste na salaka confirmation pour si na kota kinanga pour déjà mon orchestre azalaki déjà na envie il y a ko placer des plics. OK. Si qu'il fallait bana la samba pe ba comprendre lilo bana suka bisinga atwa so ba boyo eza déception nanga il faut ça là tout donc ça quand on a dit la coach nanga on a appelé ça stratégie so yemba ka bezo yemika ka voilà là ko ba katamba la mo pozo ke musika ko kokate voilà te na kokate te na yebinde banzembo ya wengete me faina ça no test pour bana la samba ba comprendre. Donc, côté on a stratégie, ça qui n'a bêta ka ben pro. Ben pro n'a rien de salanga parce que artiste baye baki na oyo ebi makatine. Nostalgie dans Zembo héritier na vient so faire bayemba déjà. Donc attends na yembi ango. Il y a danger par artiste. Il y a autre artiste au bimisa katina ye. Théo kende. Swebelo ni comme jour. Grand prêtre na biso bena ya quartier donc to bi pena ki oh grand chanteur na biso ya Kasavu yem tada li bosso nanga tango leki son nom na bossen kashamba tango leki ba quartier la samba pena pe bima sko e changa isu frusi ya mabena bi oh mutu oh biso to yebi ke grand chanteur na biso ya Kasavu ba quartier na bande ubanga na lexi sous mutu mo na simana lexi liboso des rois de la force quoi d'autre la mayo lexi poani na bon yepa yebete ngana ko Moscou banga yepa ko leka ba kati lisus siko eloko moko o monita musongi nzambe déjà lobike nzela no ezalaka ouvert elo mona kama na samba tanka na leki na yemba na te bato bando sepela elo ekamusanga na vinanga yango na yembi nanu te tonka na leki bato bando beta tabilo comment il salati de comprendre bato le premier jour na ya test ton na komika bato bando mais tu venais pas de chez toi, tu venais directement la résidence. Non, la haute résidence te haute résidence mais bilamba on a lataka etaka t-shirt moi galiano ya noir ya galiano na zo on parler donc nyos na lataki journée qui a le roi de la forêt. OK. Tout na lataki mais na haute bandal pas master Pascal Kanzel nde na ye ti wana erna bandika ya lelo na monie koki est-ce que yoko zwatan ya kolinganga ye comme d'habitude poto meseneki lokola bana ya meme yotikinga mokwe ya ki Roger mawe mobimba na yo ekokana na mama Thérèse la kyo tonka na olongwana na mama ya kosalanga lokola moto na belite mboka na libanda bolingo
nabelite kasi vibration bolingo dépliqué komi kosala ngai ye yakara shimene kalongo yo bolingo yazoyoka te yakangi matoi ya bogo yanola ngai ye pebilo ilala kubala nayembi si oyo bato batombola nde bakiti batie siko likolo tala le roi de la forêt ayoko esengo sikoyo banozela pion nango moko boye fo amarke sikoyo amarke ayoko esengo ya danger ilala kubala yawalala kubala Est-ce que vous avez consigné que je vais tomber ma bonbon et silicata? te na kata kutu te bato balela sikoyo héritier obima lisusu toyembi so na ye siko so yaki préparé eske bobenga so héritier parce que biblique esengi siko héritier wana ekomi siko improvisation mosusu fo ozala lisusu ntango héritier ye ayembi apesi makambo nga mpe apesi nde makambo ya kokende kaka le même jour wana batianga na motu ntina pale na biso na tante na biso azokamwa bato ebele liboso ya lupango dans lupango ekomi le roi président zwi pouvoir donc songo aza na kati bato libanda bazoyengayenga wana libanda donc voilà ndenge elekanaka ezali bongo ouais. Voilà, une manière pour nous de bien te recevoir parce que les soleils cotanés lengi déjà, te comprendre ça va. Voilà, une manière pour nous de te proposer au cocktail. Hein? Pas de souci. Voilà, aux maisons Jungle Bar, ils offrir Bissot. Ouais. La maison Stellman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stellman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Voilà, merci infiniment à Djerimbo, hein, Djerimbo, voilà, Jungle Bar. Hein. Merci aussi à Madame Laure Sindani, Sindani Chamba, la maman de Jordan, hein, depuis les États-Unis à Chicago. Bon, balinga yango ti. Maman yango, pour ya bokani c'est l'Hostelmac, Olivier Moukoko pâtissier des stars. Nastela. J'ai l'impression que le nablo a boyé trop, hein? Ouais. Ouais, mais côté le tchatcha. Ça te fait penser à quoi? Bah. Mamoutou est bien. Couple. Voilà. Parfois, quand tu es en couple, on met la bouée. Ouais. Voilà, depuis que tu as intégré Maison Mère, mais j'apprends dans un papier Kakol Awa. Mais qu'est-ce que ça fait en sorte que aucun dauphin n'est pas papier Kakol? Bah, normalement, parce que Yoebi, nga Père Namcho a fait depuis 98, il y a un problème, il y a place à Orfanda. Parce que pour Maison Mère, vraiment, ils ont assuré na boulot nangana makamna ça les sengaki vraiment za place moko boye ya bien pour na cha esprit na mape calme ya ngana ba pona kina za la passer bondo papi kakol voilà. Je comprends. Ouais. Et Fabregas, comment est-ce que tu as connu Fabregas? Bon, Fabregas, tu es bananaye, na rep kaka. Trop badio, trop pensant. Ouais, na rep kaka. Parce que depuis longtemps, Boébana déjà. Ouais. Non, na rep en tout cas, avec garçon mon courageux. Ouais, elle a vraiment courageux. Encouragé, abordant la peine. Boy. Voilà. Après tout le monde il y a un ya pas kakol. On doit pas passer bondo. On a déjà checking na offanda déjà wana. Après
n'a pas courage parce que c'est encouragé. Ati il peut intégrer pas c'est bon. Mais là il était déjà vous tous étiez déjà dans maison mère. Non. Tango nga ba recruter na kutaki ba risque matadia na kuti yampanya. Donc batonga na kuta pena ba briller na ba répétition ezaki risque matadia yampanya café room. Na kuta bango. Bon ba Fabregas pena na kuta bon na habité so bazala ki me batu na deuxième équipe wala. Par après ba ko ça la test ya suka. Faut batu ba mata première équipe normalement fallait batu ba mata première équipe pour ba yemba siko na temps présent bapona kinga na café room. Donc tout tanda mabiso tuna ba Fabregas bazala batutu batanda mawana. Mais bapona kinga na café room de tout mataki. Par après Fabregas a comment y a pas kakol to comment au travail. Mon maman y bit na daki que kakol a monissé des rois de la forêt pour yebika lukape vinaye. Il y a que comme un jour tellement to commence qu'on fond ensemble pas kakol intimité siko. Et comme il peut au cola, nous en avons tout le monde chaque jour. C'est nous qui ça Fabregas qui l'élo. Et comme un jour on a dit non l'élo yo mon le roi de la forêt. A tout le monde est na bisi ngai. Ngam tu na ko na monde sur le roi de la forêt. Oui. Merci na monde sur le roi de la forêt l'élo. Au monde le roi de la forêt. Malgré tout na comment on a ba émission na e a comment masquer en moment keke o azaka parolier il y a le roi de c'est archi faux. C'est archi faux. Hein? C'est archi faux. Archi faux. Archi faux. Les archi faux moni ba passer na biso toko linga teto e face kango po tokomi ba grand artiste et tout non. Passer et yango te servir à biso na présent na biso na futur na biso. Toko bossa na les passer place to outil toko bossa na ngote. Ceux qui ont l'émission ont conscient yebi na c'est non au monde le roi de la forêt. Et puis sont franc na vie na te okende biso balé to kominga la côte parce que nga za ina accès. Ya tikali les banda. La côte na le roi de la forêt non. Na travailler na masamo passer bon papier ka colle ya machine. Moi le roi de la forêt banda chayewe. Aloba I ata oti. Alobi na betinga ka. Mère ena fumbo na bi jour tout dama fumbo na makaya. To lie fumbo na makam na le roi. Oui. Fumbo na makaya. Parce que le gars de forêt d'habitude n'a pas là non là ta gondo moi rouge na eba gondo mo ka rouge t-shirt. Ah bon dame va servir non na pas. Va servir biso na parler to dame moi fumbo ma on a vieux chez Lazare. Personnam. Après na bandele li sous na bi président to ko yebiso qui Master, tu as des plis comme ça, sire naïe. Ma camarade habité prêt, ça travaillera bien et tout et ça va cotiser. De na kenda na bengi no kota. De ko mona ya fa parce que test à salara na wenge musique maison mais simbati. Na si mo na intervenir à l'obaon et simbati. Par après aye ko comment on a le roi de la forêt à banda pe ko yemba na banda banyo yemba le roi de la forêt par lobani lote alors ba I ata oti akoti ka ba maka bika vient na soni ngala I ata utakena I utako mutu na si andeni a sepelite habité à les andenge na kolanda na ota oza pe mo ablomba chuki msusu beti et koti sko tanga na komo ya ko travailler to commence ko ya na Fabrice nde comme pour jouer là comme ça nana le roi de la forêt ce que tu commandes ni tellement si ko équipe o ezaki derrière ba cappuccino ba héritier bango tout ba kenda derrière ba mikili ba pesa biso pe moi position ce que bongi musique maison mais orchestre ya guerre na ya coterie ya mabe ce que biso stratégie na biso ezaki ndeni to yaka déjà na ba plan na biso te au travail déjà par le roi de la forêt pour basani ba classe on to ba que ça programmation ba vocal na biso na maramotu à part café ou mazaki moalan mais Fabregas c'est azaki courageux café ou mazaki moalan yo moyango moni ba vocal pene bandaki kozala pena et belité pour café ou mazaki moalan après ndete ko kende normalement omoni ata représentant kana ko sauter na banga nzamba likolo les rois de la forêt linga kutata mission mususa yembati na ba mutacha matata kana studio cha voix za héritier na studio ndiaye
eza ka héritier parce qu'à part héritier moko azalaki wana mpo aloba lisusu eloko comprend donc rien eza ka nga na baforce na bien supa sebono na bi wana ntango nga na oyemba na kati Fabregas aza libanda ya ndiaye nga c'était noko nde na oyemba wana kobuka na te oyemba bon bakati na biso mosusu moni ya bacercle professionnel na tako dévoiler nyonso te na bato tobengaka mpo esalaki to ayemba comment donc tofandi biso na ye kanga na ye nde toyebi ti toyofanda na mpe Fabregas ayokota atie vocal et puis ezalaki débit ya makambo nyonso kafero moloko atomataki biso mbale ye azalaki déjà favori déjà quoi on comprend donc esala miracle ya Fabregas esalama bongo ti lelo représentant nzembo na représentant ntango nga na ye nakuti le roi de frappe esinga koroka moni te soki omoni nga na nzela nazolela ngai ye bolingo ye limbaka mboko boyanga te romi puisque opimeli nga wana le roi de la forêt bon nde naokende na masolo le roi de la forêt ebisangaki ya nzembo ya Vigas débit ya nzembo wana na refrain ezalaki Vigas normalement lokwa nga mpe na ndo travailler na baparolier na nga nga mpe nayaki na baparti na nga après baparti mosusu phare moto apesanga yango eza fambi oyo naotaki oloba na début émission chanteur moko alonge pa Ibrator aza siko pa bina file fambi ye moto apesanga mosika na nga liwa nga nakokatwa sa yo mete boya nango salon kuta ezalaka na raison apres nga na yo mama moto apesanga parolier mo na Petro Congo bon nayebi te soko ti lelo aza kaka mais esali mwa ye moto apesanga mama lovenga na bolingo songizanga bebe linganga tolingana bebe Jessica témoin ya bolingo yo nalo wana parolier wana après nga mo boyebi elo nasela tese ezalaka ngaye tala bolingo yo sokotiki nga nakolanda bolingo natala kunda ilala kubala yolala kubala alala yela Bimi avec sourire. Bote Bimi. Ouais. Avec sourire. Si. Mais attends, grandeur aux n'habite esprit nini étudier quelle mission pendant des années n'habite esprit nini nangoa. Mais est-ce que c'est rare de voir un artiste de la réalité Nzembo, des communes Nzembo moko. Qu'est-ce qui fait en sorte que bino bozara toujours soki lomo ya nzembo il faut ka ezali yo soki ba lobby to mutuma lobby ke ngam na pesa ki côté boy to mutuma lobby ke na pesa déplique et dérangera bino pourquoi en tout cas nga elo na yebi biso to ba chantre ba to ba confondra te biso to ba chantre donc na chanteur na don mususu te par ya gorge siko nzambe akabola ba don monde to fandi boy yo a journaliste mais mutu azana azo filmer biso donc na peut-être yangwana ya ko filmer parce qu'en fait na musique bat balinga ko mélanger nyonso babi na ba nyonso exception za nango peut-être net les rambo a pe parler nga na chanter faut ba pesa kanga ya mambo sonité chanteur ba pesa kaye pa parolier po yemba nga pe na ko baksa mo abiloko na nga mena na don ya parole ti siko parolier pa ko yemba loko anga te moi ce qu'on nzambe nga pesa mokile équilibre yango na parolier ko sala ko dépliquer ngane na ozwa makambu na ye ngana pesi belle voix na nga onzamba pesa nga siko ba chanteur ebele so ba na TV baza bato lokuta ndima ke nzembo na batekela ko po yo force no eza na chant eza équilibre ya mokili nde nzamba pesa mais lelo ngana tala ba master na biso ebela leki na TV lukuta sadi lukuta na niveau moko ya mabego ndima ke za mutu inter mutapesa nga nzembo esala rien ezaka ke pomboka na biso mwa ba makambo ebele quotidien normalement et bando za pena ke photo sala na ba CD na biso o pena chanson X auteur compositeur parolier chanteur déplique comme ça ce na ba sokodana parolier azozwa par na ye yo pe chanteur azozwa par na yo parce que tellement toi na mboka mo ya nganti ozomona ka mutalinga ka s'accaparer na ba makamyo so ye auteur compositeur ni na landa ba vie na biso musoso te nga so ba kotinga na studio na osa ba 60 nzembo c'est archi faux c'est archi faux et archi faux ba kotia chanteur asa parolier te ba kotia na studio asali plus de 5 nzembo non c'est un mensonge
un mensonge tellement gloire. Et ça, là, biso, un musicien, tout comme on s'accaparer, na ba makambo nyonso. Moi, chanter, je suis allé on a quitté, on a bêta, non, 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 non. Voilà. Voilà ce que le roi véridique, le roi biso, boy, to souffre vraiment trop. Sans la vérité, à boy, dans makambo, tu vas comprendre, tu vas parler. Voilà. Est-ce que, voilà, tu continuer sur quoi makambo, il y a un lelo, il y a un makambo. Par rapport à la carrière, non, âge, non, et ça a miné comme si Nayambi ba kuluto Nayamba ikuna na Paris. Il y a Kalapo Makambo qui est tellement bien. Il y a une lumière. Si ça m'a bé depuis que je suis sauté. Si c'est l'équipe. Est-ce que depuis que le logo font l'abso un thème? Tu nous as parlé ici un peu, bon, tu comprendras pas bien qu'il y a la maison mère, ils ont tellement la guerre. Est-ce qu'on peut comprendre aussi que l'esprit paix à maison mère, depuis que devaient être les concurrents des héritiers? Mon concurrence, ils sont toujours loyal. Certes, depuis qu'il faut des concurrents héritiers, dans la maison mère, il faut des concurrents, il y a miel, il faut des concurrents, il y a cappuccino. Parce que penser à la question, c'est normal entre les faut concurrence. L'esprit à recrutement, il y a maison mère. C'est-à-dire, est-ce qu'il fallait depuis qu'elle soit directement concurrent et héritier? Non, certainement pas. Certainement pas. On a qui orchestre, bon, visionnaire, ils ont coach. Ils ont coach. On a autant d'esprit à le roi de la forêt. On a Monica va recruter, on a batchenga, on a pour na ça, musala, on a bien sala musala. Pourquoi à un moment ça crée des problèmes? Héritier qui est un ancien, quelqu'un qui est beaucoup mais qu'on de tu une entreprise, c'est pas pour rien mon comme un abordage mon sous envers lui. Toi, on a bien besoin de la relation, mais c'est l'histoire, ça change pas. Est-ce que ni bandé ko pousser auto banane peut bandé pousser? Ni ne ko pousser nga déjà na za mutu moko na trop radical. Trop radical, difficile. Difficile parce que bon moi on a toute une élection on a ben internat à tout déjà na kokate place to fandi mutu moi zo monela batu na péter ba câble nga na péter ba câble na nga ko vivre ata na kuta na batu o nga na se na bango na nga na se rabaisser na se na bango parce que moni moko ba makambo ba maison mais za ba bureau oko fanda bo kipena ba lobby no likambo moko boy kuna net par exemple net yaki ba sermo brigade zo boaka mon jomo à l'équipe na zo tche mutolo boy on se comprend ce net nga ba blo abona en pété ye uta non maîtriser muta até ngada sina pesa fanatique mona la samba na zo yemba asanga boaka ngako yo kebana yo agenda musika te na zo ga micro na longoli na bi mo munoko nanga e boa côté zo micro yo mo mi boaka omi ça la plaisir na ba bafle nga depuis que so na boa kiyo na kufa so nga ba blo abona bando supporter te ba ranking so bande ko mone bande ko ya ozo ko bande ko ya net tu go chapeau na o chape na brigade mutolo boy ba chape na so azo boa ka ba che mutolo munene so zo mo ba blo abongo e ko comme ça maman na ranking tango ta ya za muta x dans ce que ndingo changa boye c'est moi qui vais bureau héritier par exemple moi na ba chem tolo mais ce qu'on ranking ne ko ya pe okota maman regarde télémissine maman héritier manduki po mutolo o mona bo depuis ko fandi bo yo depuis ça sincère ba bureau na bino et lo mona remarquera ba sala likambuté sans bino dans le sens où à tes plaisir mais ceux qui mutuellement dans une bonne relation bah y est bien pour bah na bina kati ceux qui dans une bonne relation na mutu tel et à moi pas si bah ça la réaction moi ya ma si quoi ba toi na ba gagner biso pas ce sont des envoûtés na ba ba envoûtés ba bureau ba za ba envoûtés tant nos personnes en gloire na pas la famille calé yo l'équipe bango yo peut tellement lingi gloire et Mathieu Penamoto. Ça t'arrive aussi? Oui. Ça t'arrive aussi? Oui. Oui, au moins, non, oui, que nani, on a boya qui on m'a bien. A boya, bon, ok. Donc, a boya, yo pe, on contrôle que tout est. Ya, moi, quand on coutane, mon taquet, mamoko. Et comme il a biso bon. Moi, ma camo, yo moko to contrôle qui te, mais ba condition na bel. Pour bango, na sima na biso, ba pesa biso ba conseil te. Ma camo na bango, eza bon. Pour ba, yé pe cop ne yangwana. Quand neza ya kumisaka yo boya baninga ba mo batu babebisa biso bangwana
yango nazomona barankine bandeki kobota tellement ebele mais lokola mpe eza orchestre 12 ere moko mpe omona bato ya orchestre mpe bazosepela na bamakambo wana mpo esala nini etombolaka mpe mouvement 12 esignifia nini 12 esignifiaka ke okozala bayebi ke baosala mabe me baosekisi me bayebi ke bakoya basekisi yo me kuna baobeto mbata yango wana ya 12 na rieso nini oza bien kitoko nzoka ntango opusana kuna bangonde na bango oyo bozalanga bien me boyebi ke bosalanga fo déjà arrivé là opozwa mbata oui nazwa mbata na nini pa le roi de la forêt avant na longo wana ouais comment mais à un moment avec héritier ça n'allait pas mais ma collègue Nabi donc soupé baléga qui paie les awa qui ont parlé aussi d'héritier est-ce que c'était parce que dans lobby na 12 wana ba moi ça me doit bouder tout bon moment on peut que trop c'est trop non seulement quand c'est la ancienneté mais à comme il peut luka vraiment bon moni na kacha maison mais ancienneté et primaka quoi hein et bande ko compter et bande aussi compter ancienneté pe bande ko compter est-ce que na katika ya ancien temps parce que zape sous na bato sous ba oya ba yo pe ba souffler na to eta ko bo ante fo boya et ok non pe moi mabe ba so ko ka ko e hérité te me ba komelo sko mi se boya e so yo po sali to ba so de aboya ouais bata bureau ko oh est-ce que ça mais faut boya kaka allez et ali me fait et là on est bazanga balobaka awa yango wana fo boloba nde vérité ke babenda biso pe mopanzi babinde fo boya nanu babengo kakolo fo boya de pli ko comprendre na loté non mais bango babi ke ba chef d'orchestre mais babeno no mopanzi fo boya non kasi 12 yango wana boya nanu wa comprendre yango wana makamba wote yango wana 12 yango wana boya non tawo yo poko boya ye pensé lo siko ke ngabe na chef nsoka tala bien et mon regretté pourquoi la sala musique là na ba comportement ba mama ba finga mawana mo na yo ya mère na yo finga nzoka mutaza mupanzi mutatindaki ka wa fani pemena abeti karati na boy mwana misili bo potana kaka wana na ebiso eza mystique eza mystique non ba orchestre ce que baya nde fo baya kolobaka ba vérité ke ya mo ezaka batindika chakal batindi opendeni fo boya non joana non voilà on continue toujours avec l'artiste Déplique Pombaniance pour une première fois au Kepoto Zénith de Paris. Parlez-nous un peu de ces grands concerts. Pour une première fois, Déplique Bozelo la poto. Mon sentiment, moi, est grave parce que ton oncle dans la famille Nabiso, en tout cas, on dit que la famille est pauvre, éviter qu'un jour, penga, nako kepe poto to bazwanga na salle mobo et non sentiment moi est grave. Wana na enfant na matete, pas ma salanga mo wana. Parce que ba 13h boy tout ça na bon na biso ngana Fabrigas to na maison mora biba na Victoire wana to soma ba catch na biso soto boule net to soma ba catch no swaga mabe na ninga ba kisasa. OK, nos mamans voient les amis na soir café room na benga café room 14h voler na 20h 14h déjà café room na aéroport. Biso la Fabrikas donc 15h dans tout boya tando ki moko famille aluke la biso ta problème moko boye ke na beta ki mutuli kofi donc ato tumbolinga na kozongisa te to koma aéroport café room 14h biso ba 15h déjà tu as Fabrikas to komi non c'est un moment de folie c'est un moment faut pas qu'il y ait deuxième fois dans un avion première fois qui Lubumbashi bawa balakisa nga ne bakangaka ceinture siko wana nakuta na Air France ko bangisanga siko avion mo agaya mambututula mais lo wana mo expérience ya ba CA na jusqu'à Bruboy mais ce que tu as mi to zaka kota fenêtre au air mogo au tala moi mon pandi non eza moment folie eza mama na folie siko mo ba 6h wana nde tozo koma au tali pena libanda
naye bajour mpena na tia pena boye nasambela pena mabi non oyo eza nga te eza ndoto eza nga te nano komi pena France oko eza nga te naye bakutu héritier ya benda lobeso mpo lobeso deja komaki deja kotala pena ya ndenge mabe mais avion déjà tozwa déjà descente déjà atotala non toyei kokoma yango nalobaki bato ebele bakenda na mwa bapoto mais poto ya miziki eza poto mosusu sadi bookende na bato bozalaka na bango ya na sentiment moko ke ndenge oke yo mo non sentiment na oyokango te tant tokomi déjà babisi eyaki da déjà tant tozokoma déjà tozobima mwaka petit moko toyoyebi te arécupéré déjà valise toyebani te ere mo ozokimaka vie wana nani zwaka rage petit nanga zwaka rage ozwi mpe rage boye ozwi mpe je bala moko na bi ça va chéri oh oui ça va Voilà ce qu'on dit nani te boye totanga bakoma eza te petit moko kaka bimi kaka boye déjà ça suit déjà chariot déjà totuna yanki mpo biso mpena mpe ya sonam vie na biso mpena mutanda okotie biso yabi na vie yanki nabenga kia me ndeni na bi te azala no calme petit yo mzwaka rage au moins penaki depuis que ça va j'ai des baskets ici et tout oh tatabe 4 baskets natali siko manzapa nalataki nagisasa ezalaki mama na fashion nata basket oyo bapesaka na gâteau nalati na makolo tala tolongola babasket na biso kaka na aéroport wana tochange babasket non wana baprince déjà bango si bamesana deya na mikili mpo bango bakendaka bon biso mpenza kaka ke osala kaka kinoa kisasa me ozobwaka mwa kuzu na fenêtre otala mwa baimmeuble molingi te bamasa batimbelaki yo ozokamwa bamakambo tutu atan toye tokomaki première fois na porte de la Villette na bébé hôtel tant toye biso tolongwe na les rois de la forêt totiki bandoliste et tout biso toke na Ibis hôtel na habité na porte de Clichy. Mais pourquoi Ouéranson n'a pas qu'on batte le bongo même pour voir des plis qu'ils allaient à faire succès parce que et ça qui révélation des plus qui révélation à battre tout au nez au kende potoana ce qu'il faut na moi balobanine moi lolendo ya koloba na ba ke Zénith wana so beta moi aussi c'est grâce aussi à Pomba parce que battre tout en dose la déplique. Il ne fallait pas na fan na bébé hôtel parce que la fin de na bébé hôtel batu tout parce que tant traite au comique à bébé hôtel batu bazu ya déjà des pliques où est des pliques les rois de fois bing maman bi absi vela biso à la bossa du Congo nae bazwanga déjà balongolinga de tuya na porte de Clichy to komi na basankara wana to komi kofanda wana donc qui pena que ngana kitarate soka mutu mwana na réception nga mona déplique à libérer moins loko naza parmi les exceptions pe ya ba artiste qui oké pena pour ba kenda ba poto mais mutu na ba futela mbongo te ba otalo lokola nyama nazo nga pena na yiro wa lion mona kata zo ba kangi faut kota pour mona lion faut libérer moi là naza parmi les exceptions ya ba artiste BD na kata Congo et ça la nga fierté na kufa na mo en wana ki ba bombi ezaki soir on appelle série on appelle moi qui combattais bandi moi sika ya ba Londres bataka biso pe wana na nini mais bango pe cible na bango ezaki ba récupérer Pomba on ba récupérer ka des pliques c'est fini ndoule effacé ato ya siko zeni départ na ba ku toujours ngo ba pesanga donc ngapena na ko na poto ndieza kisasa na lata na single na hiver na veste mana ya na do fashion les rois de la forêt peta mabe na vie Elliott mais tu ngo bomela biso concert ok no lata bo bete so coup de frais betio ba yelanga mbala moko vunga wana na lata na kenda na vestiaire na fandi concert pe et au barna ndule bandi eza sko ba vérité oyi ba bisanga na moment ni peut-être na CD bakokata et mo Zénith elela pe na seleo bato bazala na Zénith a liboso na bayebi histoire Zénith elela seleo
c'est les on a pu venir sur le longwa quand même te droit de foral lo baboeria reste na short salade il est là depuis tant on a bimi ba tu vas changer maloba mais coaching ezalaki déjà na tant to fane hôtel asinga depuis soka bato monika bato bazuyo na koyemba tikela bango micro et là on a oluka na vie ya mwana ça qui exercice ya oyembisa bato ton ya nasi air moko ezaka tellement émotion na bossa na kunzembo so landi concert wana omona na bossa na nzembo ya émotion so na moni pena sala monene bo na tie micro batu ba oyemba nzembo e bangisanga mabe donc eza ba moment ya ba folie ya danger ya vie nanga yangwana donc c'était ko remercier le roi de la forêt na ba opportunité oyo apesa biso pour ma Zénith voilà tourner on a betara à peu près combien de concerts tu beta concert rebelle to tambola pena to beti na Allemagne to beti na Belgique to beti na Hollande to beti na Suisse to beti na Lyon donc to tambola pena le salaire ezali na wenge maison mère en tout cas salaire ezalaki ba Kinshasa ya ba na ba attendre ba tourner na tourner to salaka ba ko pesa biso ba 600 akati ya avion. Bon, à Zénith, ça va combien 600. Bon, à Zénith Zénith est tourné, mobimane, tout ça. Non, Zénith, ton aïki na kati avion, na yabi ki na enveloppe, na zoara 600. Oyebi biso, ba sérieux, na to tano mbongo te. Biso tano tano gloire. O ba pesi yo, quoi. 600 na ope goute sila na oka na aéroport, na kiti, ba o ba salela ki o ba polo, ba o ba salela boye, o panjali. Tous les cas. Nzela quoi voilà aventure ezali bongo importer ezali non tout marqué voilà les danseuses est-ce que il y avait des considérations pour la danseuse considération na kati ya wenge musique à maison mère si maintenant considérer la danseuse ouais principe ezali nini est-ce que on permettait des couples non en tout cas so ba récupérer ya mabe boando tous en tout cas koko c'est ma bête to ando to sati ko récupérer dans 16 mois na kuzuka ka nengezala munduki mais orchestre yebate pour le kuta mabe ah eza vérité to na mno récupérer ko ma petit moi tindika bureau to la taba takeka petit na palais ngazo bima ka so éviter ka sipomba oluka ma mututula pour wana ya pena kobuka na te ba mission tout akoloba ke watombola maboko likolo boye aya kotali felo pamba faloba la vérité bamudansela ba mission communion ya mabe oh et puis ba na zuwa oh petit mo boya kika boye asoliso boye akozwa bazoka moka bu bazoka mo ekangami okoto olongolika boye eza déjà enseignement donc baza koenseigner okeba toswana wana pele erataka nango te donc boye bato tu na maison mare wana kolongana na motu te oyo akoya na plateau na akosi loba déplique moto alobaki bobengana na telefone na biso yo ozalaki na intel bomba bamosusu babali moi tout tanga vraiment ba kombo na monte mais tous les musiciens en chicoté tout mon tout en chicoté voilà il raté il y a vérité il raté par après tout mon expérience net dans mouvement là mais est-ce qu'il y a aussi une cause voilà pourquoi on a vu oui beaucoup en abino boyo quand abino ten orchestre est-ce que vous pour considérer bah en tout cas, ma bête, nabi mutema ya mutu bon entre musiciens danseuses on dirait ça un loisir parce que normalement biso pe to yebi tant to voyager ba on peut bazo ba mibal na bango pe pour ça na bon a commis pe prêtre moro boy azuye yo pe tant commis peut-être mon mi moro boy mambo tout là on dirait ça non ka moi j'ai mon boy tout ça là kaka ya sepelas kaka mais par après batusu babi na kanyos ba exception par exemple ndeti ya sebondo ya machina mère na bisoline les ba exception voilà mais en général et bandara bon moi ba sepela c'est na nenga mabete nenga faute voilà
Voilà, on continue dans la maison mère. Tu as fait combien d'années dans la maison mère? 7 ans. 7 ans. 7 ans, tu as signé combien de chansons? 3 mais bon 3 tout le monde na chaka D mais na kombo na ngati mais ça ba chanson na ndeti mystère Neloeza ya somo déception l'équipe Congo bololo la conception déplique Fabregas a Baxi Dio Bacha na wata Géméros Aché vocal après Mitterrand Champagne. Voilà. Ah bon, c'est encore comment? Le mystère. Le Loeza ya so ne topé sango Vieliot. Mutate kango Vieliot alia bala tout Vieliot. Bon biso plus c'est aki topé sanano makamna biso ba mbongo pena to banana so la. Mais pourquoi Fabregas qui a commencé à chanter? Ngam na pesa yi. Ayebi, wala mutunanga. Ngam na pesa yi. Ayebi. Tout ça on peut tout banon pe na poto wala kutola la na nga ba 12 bandinga déjà wala ba 12 nga kutola ba 12 bandinga déjà na wenge tulala na ya kindane ba studio ayebisa apenga te ouais pour wana na 12 ba pesi da consigne déplique okima na poto ba bon ba problème e bandai so RR ko koma Fabregas a pesa pe moi quelques nzembo banzembo silaki de ba obenga nga na ba tokota na studio Leni Bidance mutasala programmation wana Leni azape présent na kufita ebiki ngam tunayaki na nzembwana na che tout ça la ka jeune ezalaki voilà kasneno yo kango lelo eza ya somo déception leki Congo bololo koleka bololo ngana chaki tembe bolingo suka teo d'après tout na yeko bandela la vie ya zéro ye que mes étoiles bayer yo yebisaki ngai nini bolingo eza yanga na yo na kati ya motema yo benganga Richard yo loba na nga kanza benganga chérie lelo tosuki wapie a trésor kandole Paulo Santos ye chérie nanga eza somo bolingo souffrance sogole otondite komeka mozabite na mozindo ba galere leki ye bomengo elekelanga na misonga courage ye love komisanga buzobanga kemezeto lolango ememanga na malweka mama wo voilà. Musique Ah, na kanisa siko boy tant toyoka ba sentiment toyoka ba avec celui qui contrôle la ville MK Marquis Kitenge tango ya boy est propre on écoute ça et là on dépense. Non, ça fait tellement plaisir. Merci. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'à un moment Pomba pas problème dans la maison mère mais au moins on interprète combien de chansons donc ça na oya yo na o interprète combien moi belé na ima ba katika yen banzembo ya moi belé putain na chimba ba banzembo yimba nda place belé ba vocoté na mbi Mitterrand Champagne na mbi mystère représentant ouais banzembo n'a participé pas trop. 3 chansons. Non, bah, oh, intervenant. Guy Malela. Oui. Guy Malela, Chantal Bis, Kati Kayen, Nzembo Sebondo Papi Kakol, ya machine, ya Nzembo 7 donc j'ai belé, Nzembo héritier, tout ça, après Dio. Dans 7 ans, quand même, tu t'es exprimé vraiment. Voilà, donc, nga pena la maison mère, avec à l'aise. Avec vraiment à l'aise, il y a ça la nuit. Prévané. Si na longa na tikalo tika na voyage moko ta parka tango ya départ à Fabregas mais makambo koma imwa ja. Comment est-ce que comment il apporte ta maison mère? Zalaki parce que le quoi to no kanga na Fabregas certes nga pe na ebe makambo na ebele mais tellement na ki vrai ami na koka ki jamais koya ko dénoncer moninga ko abandi parce que kolongwa ya Fabregas zaki normalement fait au kende to ngato ke pe biso mbalete ya pena boule salama na Canada. Ça peut être long moi quelques bateaux belé. Banani, on peut parler. Bah bon, nani peut nous citer ba comment ba Tommy Chaka nanu. Tommy Chaka nanu. Tu sais la chambre, il y a Poli Azalaka. OK. Il y a Poli Azalaka, Ngai, Fabregas, on dirait na tadi. On dirait na tadi na chambre. To fandanga to créer boule na boule non, no photo longo. Fabregas yo zo comprendre te photo. On a Fabrice solo lina lini.
ta makambo na soli na leni boye noko ba avantage za boye boye nga mutu na pesa boule wana album na nebimi te na bino tozonga kini soki album ebimi ntango toya poto tosali nini tolongwe mais loko Fabregas azalaki derrière makambo deya bala sa badéclaration ayaki osenga héritier asengeli passeport wana touti Canada tozonga tokiti na deuxième aéroport ya France wana Orly tokuti Christian Decorne azalaki wana bango aparti ya Orly héritier asengeli passeport bakemba en Belgique tozongi kine tozonga kine abandi baprogrammation nga no nga nazana nga siko te mais Fabregas abandi da bastudio na Pablo na RTNC na bamobe makambo tututu baleka na apenga wana noko tshanga kita toke studio tellement naki vrai ami tobandait toujours couvrir na oya na pe répétition na ça ensemble on dirait na ba 3 heures auto aux na studio ça na pe na studio et tout dans ça ba makambo na et à quoi arriver tant to piquer voyage mo à Brazza ne place Fabregas azo ki passeport na azo passeport ne tant azongi asombi ba billet na ye a cascade ta na ba tant Fabregas a voyage appelle à liboso on dit mutu mo amonaka na aéroport appelle à liboso za yanga na mona pena téléphone na ngesone na biayi e indi allo pomba uzab déplique yaka na parler na ya na commence qu'on a parlé na uta ba vie tout on a vu na biso mo anda finga fort nani na bossa na kombo na yande ko ya papa monsieur Voloko Jano Pétrole tala ndenge batakanga mais comme un vrai ami nando ba nayebiti mamu tout botu nanga nayebi yango te nayoka ke yango pete sko ba problème sko ibanda wana lokola tanto uta Canada nga visa nanga ezalaki no en cours zaki ya 3 mois bo en cours atoke Luanda ne ba teti boule babi oyo ke ba ko benda pe biso passeport alandi master na kuna po ba kende ko continuer ba projet na bango toya boyebi ka wenge neza rasiko ba ko sacrifier nga mote po ba bi na pilier quand même l'orchestre faut batala siko mutu ba sacrifier déjà bandakala batala siko fena miso ebo normalement zaki nango yeta tika na voyage mais faut ba sacrifier nga na mutu moko comment passeport ya mutu bo bonga na immigration na ya pena boyebu to komi na ebo bato bazo leka ko toi la tuni maître nani 90 maître bokaboli ba passeport ngali pasana ngeza to tenga pe na habité lukana vie monibi e komi okepa monibi te landa nani okuna na mwa mnage mutasuka le wanda forêt kara akoti ebo ayonde ninga pe passeport e mona internet tout na bo ote ba passeport na bino na immigration ezo mona na te botika la bota biso to tika ndeni to getala ba passeport na immigration to fanda so na bon na se bon vie avion matiko na mona lo kwa ndo même vie avion et mati o mate ke avion mati to tikali to tikali pe to koti na kara producteur wana lo kwa yepe makamne de ceci là qui a papa mama orchestre bino na kota na ngote boluka ndeni bosa to kita na nzela na Luanda wana promo cascade tala tukenda na Luanda to fanda kote mo ya Luanda pena ya bakati ba toilette à libulu pena banini to fanda na teta boule bambongo na ngana suna zoi na tinde de une agence et kende kina ndene obenga mère na biso mutasumela nga billet ya ozonga kini eboa abisinga na yazo kenene banzela ya okata siko serena na Coupe d'Afrique et oto betama na Angola ba bomaki ba joueur mobo ba beta ba joueur mo masasi na be vie ba joueur ba beti ba masasi na banzela o ngana ke suna birin ngana wenzelote ngana benga mère na biso aza envie autindela ngala mère na biso atiteli ngambongo na futa billet na kiti Brazzaville na Kisasa bona document na ambassade nga tenali na ambassade na biso ya RDC na Angola na ukita na bité
nayebi makambo tellement ngambo pe na fanda na mwande basela bato belé pe ba 12 nayebi makambo mais pour pas comprendre ngaki na esprit les mêmes jours na okita les mêmes jours na répétition habite na mte esprit na kota pe rep pe nie bato a 12 aussi bete ba talaka obi nde ba tunanga noko oye wa ve moni ba tuna oh oye abi oui na non répéter na répéter pe lokola ba beta pe kara ndiko makambo ezala mais sikoyo yango bomona ke moko visibilité sikoyo ko beba na wenge musika maison mais komi so bo beti ndule ata côté au salaire succès ba okata piu tambo mema na zamba ba lexi na bango bato mosusu parce que salama bon na déclara pendant ba mois ebele ti ekokoma makambo ya ba Nicodème normalement ndenge selon après bango nde bayebisenga basenga 12 wana ezalaka ya ngai te ezalaka ya cappuccino ndenge nayoka na boyi pe na loba moto oyo ayebisa ngai naye mpenza nazwa miko tamna chef abi non fo miko wana motu tasimba yango eza ya Nicodème na balunga natuninga kakola ya solo nazwaka miko nazongisi na kita na nga pe na ke na nga place mo boye toneza mpandi na koti na nga na afandi kanda mabe jour na pena na lobaka lelo isa lelo kanda ya fo na bi ok lelo non funa yeba non orchestre na kena po mutu na ndo sola ne mingi zaka docteur na sa docteur lelo funa yeba non orchestre na yeba orchestre lelo afanda pe méchant tamona ka nanyo drumer wakomi pa wata koba onde ni preza benga na bia na ya tebo akei ayele susu bazo tala na lobi na koyate ozo comprendre te pour tellement na koma déjà na suka ba gobika insistance eleki na ngoya pe na matiwana ba le kwanda fo pa tuna nga neni yo nga masana mabi prezo za masana nga sonde yo nga na mso bina era danse ko nga bire abozo nga tangi danser ta na désolé maman mbata ba fanatique tout ba mona mbata ndini mbata penako ezali yande mbata balamoko ya boyeti balamoko nanitango balamoko des journal obaki c'est fini akita pena ce qu'on a c'est nani maître motile ope na lingaki kutata te végétal limbisa na lingako sute au moins ce que ba maître ba batuma ba Santos oika kita pe pa bimisa pe kuna pe ndetsa betanga na zipsa na végétal soli kofine zwingai kuna da ba utobeta mbata soki ayo zwinga lelo soit yo na morgue kana ki mettre na soit yo na morgue to izanga déplique te me yo ngoko ya déjà yo ngoko za na morgue yo ngoko za na fanta po mbata e dessiner ya moni jour à la place na komaki ezali da place ya faux ne na komi da ngamo na miyebi nzoto na so na komi da place wana po comment ni mettre ka sa tege so za mettre ndo beta bato nyonso te okofa no po mettre obetinga balanga ke na zimulangi na simana kocho mulangi na gorge ok ka sa tege mettre nde azana ba misu mususu za na sima atena pasula mulangi kando fandi wana na kocho na gorge ok Padana misu na sima te tuna beto no mona maître yuma beti mulangi ta ko ikao ti de tala muka bando luka mendenge ni na kenda kiwa sina kimaki docteur ebo na se docteur na longwe nani ebo na se na longwe abengi ba master na ngana to kam to bimi après kakola yo benga ngote moni ezalaki yo te makambo tutula ba expliquer kande ba ko expliquer lobi na ope ba benga na studio donc ko igara na mauvais moment voilà lobi na ope na studio pour bandeti ba panga ngako donc normalement c'était ezaki na yoka ki na confirmer na mte ndenga na yoka ki pa batu ke ezaki ke so ira cappuccino ayeka kawana
mbala moko faut mutu mwa ni atelo mo boye ya fo siko et tomber ce déplique mutaka ki siko wana après bayo benga na studio na studio avec na biso muzitu awana nini na limité on a chaba vocal puisque ba vocal moko ba inde pas laver au cerveau cha ta na chipi ngapi na cha na mais mutema nanga a décidé déjà na obé déjà trop c'est trop faut na longo il faut a chapé ya wana mona so moni na album wana presque batutu Nicodème asala vocal nanga ana classe la vocal nanga Richard sala vocal nanga na album wana bate bele basala ba vocal nzembo kutu masa na biso na nani na kuvala kola samurai zena mbele asebisa na vanzeli tako kanganzala me ya sentiment dans la tika na nzembo parce que ya on a le bara défaut na radical so déjà mutema na komi place fait comme nazonga simate non ata bo bisinga ke koto miel kwea nazonga sosimate ça dit son a se décidé déjà nazonga simate attendre na tchai bava après sikoyo na fa na ngape ya batumo e ko tomber pe Gino Liaki abengengo batumo bo na Abidjan bazo benga yo ba lelo ba produire yo ba mambututu la o pesa numéro na ba ndeto komana na Gino Liaki pesa numéro ba to ala to solo la pe batinda pe billet te o kende siko concert moko na Kikwiti oyo vena so fali batu bakufaka na concert na e batu ba dae après senga ba pour maison mère pe biso to kendaki senga ce orchestre nyonso zonga parce que batu bakufi bakataki ba concert nyonso ngapena bia ça tombe bien ndenge kaka toyelaki kaka wana nga na koti bamo aéroport vol ya 16h ya Abidjan nena tobola Abidjan kokoma na komi pe ya on asalaka vidéo na nga wana na kati ya studio ya Abidjan nde kolonga na wenge musique maison mère ezala bongo mais par après ezala ba vérité après ça reste la famille tout ce qu'on ça la chemin na quoi voilà est-ce que là on a retenir bon on doit comprendre exemple que ndese le hacké ezaboye nde x akezabo donc automatiquement zo moni atma bongo yo pour me comprendre na comprendre déjà na yebi parce que to yebi ndenge le kanaka so moni ka jomo wa abina abendi maman film intel na bia dessin animé arabe comprendre voilà comprendre maman yo alonga ya ba betaki ba mbata non c'est mbata na comme on so gravité voilà nous en profitons pour dire merci à Tadi R9, hein, Tadi R9 depuis les États-Unis. Merci à toi. Merci également à Wadon Fumu, le miraculé. Merci infiniment à toi. Merci à sa grandeur spirituelle, le prophète Konde Polo Dominique, ainsi qu'à la grande dame qui l'accompagne toujours, 10 femmes des valeurs. Merci également à mes confrères, celui qui est un frère, hein, vraiment Papi Mboma, PM, plein de bonnes choses à toi, plein de bonnes choses à Thierry Kabundi Top Congo, bah confrère, on a nion soit poto partout, je vous aime tellement trop, Israël Mutombo, Bosolo na politique, tout le monde, on est toujours ensemble. J'embrasse très fort mon fils, le prince Abinoa Yue, merci infiniment à toi. Donc Bandeko Bozala toujours wana Jonga Okula, le boss, hein, chez Jonga Okula. Merci infiniment à toi. Voilà, maintenant ton côté à ce que na phase promo et na carrière solo na yo. Tu t'es décidé enfin il y a aussi la carrière solo. Au sali premier album na yo ouverture. Ouverture ils ont ba plateforme nyonso. Voilà, ils ont combien de titres? Mais ils ont 20 titres. OK. 20 titres. Un titre en tout cas, tu vas s'attendre que nous avons l'album à Bongo. Il y a Bongo parce que déjà on a qui sous-estimé la sur l'album, mais on a qui quand même surprise. Album, il y a bien, un clip a bien, son il y a bien, mais dans total originalité album ou bimba, comme si ils ont fait côté promo. Côté promo.
Ouais, côté promo parce que na hôtel déjà ko banda. Bobi moi galère pena no tara longue wenge musique à maison mais on va porte mike kanga mille soso. Fallait ce qu'on ça ce qu'on va effort ya yo moko pour aboutir mais gloire à Dieu lo esalanga eza arme te salanga. Banze mona mususu bato ba sepela nango kaka bongo sans promotion. Sa promotion et on moni na benga ouverture. Il y a kaka po fingolanga ba faire. Mon deuxième album, tu peux son mot stabilité. Ok. J'aime bien la chanson de Diana Mokonza Bazombo. Ouais, hymne national. Bolingo eza pasie, bolingo eza pasie, yo tunakite, liboso pesa motema. Bolingo se minioko, jure moko ya feti, nyonso etikali se matanga kulela. Makolo miso motoye. Nyonso bapati ya nzoto kasi likambo bolingo pasi eponise motema nga na kamwe Eri kitoko akomi temple ya basusi mama mama watura tongo mama bapasi tura midi kulela na kulela ematanga ye soki otiki na kulela ematanga ye nakosala nini Natasha kitoko aboyinga mama nakozonga nakwe mama oh mama kulela na kulela ematanga lamina tiki na kulela ematanga eka ya tiki nga na kulela o merveille yo tiki na kulela ematanga zongela munwe Segiza munwe sogela moninga yaka no kite kolela nanga ekozala hymne national na mboga ya bamure musique. Eric Kitoko, le cœur de Natacha, des Flux Léon. Ouais. Je vous salue. Voilà, et Salih Bisso tellement bien, mais pour que Batba s'abonne encore na YouTube, Batba les sous clip YouTube. Ouais, donc Déplique Pomba officiel. Déplique Pomba officiel. Déplique Pomba officiel. Kuna bakuta ba pala la na kati. Parce que ndemba suka to chapo ba comprendre que ça nga bakuta pour ba tuka ba pirate les qui moi trop quoi. Mais ba ya Déplique Pomba officiel bakuta ba pala la bakuti ba hymne national na kati. Voilà. OK. OK, na page Facebook. Déplique Pomba aussi, officiel. Voilà. Instagram, Snap. Déplique Pomba toujours. Okay. Officiel toujours. Voilà, donc, Batubaya. Est-ce que l'album Wana, mais tu peux quand même quelques contrats Oui, Tobeti na Luanda, parce que na ça va exercer Tobeti na Luanda. Tobeti moi, ba côté belé, na beti na ba Dourouba, ba mambo belé. Na sali ba playback na ba Benin. Voilà. Au Gabon aussi, tu étais. Voilà. Oye Paris, mais comme si, bon, je sais pas quand on parle pas de la vie privée. J'ai l'impression comme si elle a dit Makambo la vie privée, parce que depuis qu'on réclamait en Europe, il est venu à Paris, c'est vrai que je t'avais rencontré vite fait, mais presque inaperçu. Est-ce qu'il a dit raison de la musique, tu as qui raison privée? Il a qui raison plus privée. Plus privée, peut-être, comment il y a un producteur, tout ça, qui n'est moins beau, quand il peut être dans côté. Bon, on a yaki parce que le monstre Merlin a joué qui engagement fallait na zonga parce qu'ils a qui visa dans qui na Gabon. Maman mutati apesi ba caution na e. Maman fallait na regagner Kinshasa. Na gite pona tika pona luka mukanda. On a fallait na zonga Kinshasa pour boulot et maintenant aussi na zonga quoi. Voilà. Mais on te réclame trop. En tout cas, batu bazila année auto banda depuis qu'on en Europe si Dieu levé tu vous appelles un orchestre ceux qui nzamba lingi mais dans le bilan mais ceux qui nzamba lingi tu vous appelles un mouvement d'amikili donc moi ma camboisa déjà c'est stabilité on va lancer déjà un single non stabilité normalement faut lancer en décembre mais on a une proposition lignée à Pessinga mais faut single autre ça on est qui parle là. Oui. Qui parle de Katope Sakaka. Rien à voir, dans la carte de stabilité. Non, la carte de stabilité, ça non, c'est hors ma stabilité. Mais cette fois-ci, tu sur le score, tu calé date normalement, tu lingi tu le 14 février. Qui est album Ebima. Parce que là, décembre, on a 4 concerts à côté de Est.
après son azongi sous kin tu as un concert les 16 na Matadi après tu kende sous na ba vient sur Kabosé na Bill Clinton pour en avoir en Turquie parce que tout ça est featuring moko na Kabosé faut tout ça ba clip na Turquie après bon auto totalement en stabilité voilà. Voilà, et cette chanson, comme ils ont la phase promo, on peut en parler. C'était quoi le message? Pas là. Oui. Donc, Zaki Karake, Mobali, Akumisaka Mwasine, Oyembeleka na kita, Sonka o kita rebimisaka, na nini, et on te betongo, na monoko. Comment extrait, non? Yonde chéri, amour est entreprise, yo, ils en retraite. Yo kotisi susi na motema lokola mayebe botaka sangrene pelo na makateo Ben Willy ye bébé nanga les Gabonais ye chéri nanga sourire bananga zezoki na bimili banda ya lopango bobo ye bakoshema nanga te ye yango na bondeli yo Ben Willy nanga ye koloba na moto te ye lolenge ozonyo kolonga koyebisa moto te papa na Gracia Nelizeo yonde chéri nanga palalala yonde bebe pala ale bebe nanga palalala simbali ndandao tobetela Ben Willy ye pa mélodie sensible ye ale bebe nanga ye yango nalingaka Ben nanga bongo ata bolobi azane mpiaka bongo les Gabonais aza classique bongo. C'est quoi le secret à charme dans tes chansons? Nalinga ko fan na mingi na mélodie yango no mona tanga sono yemba po mona mosise zo bimanga ya mwa pasi c'est parce que na yemba ka ndenge na lobaka nalinga mina na focaliser mingi na ba chanteur ba mélodiste pour na fan dans que les atege fona ya mi amour mwana ya mama on a kende place timbre na ngai ko maintenant na force à timbre te ka ndenge na lobaka nepe na yembaka et puis na se focaliser trop na ba mélodie bien. Tu as signé avec Publicom Studio? Non exact sauf que Lenny mutaza manager a Pomba Niasi mutazo coacher nyos meki na la signature moko te. Voilà, découvrez encore plus l'artiste dans les réseaux sociaux, Pomba Niance officiel sur YouTube, aimez. Ouais, et puis stabilité, ça a deux volumes. Ok. Dans Autobim, c'est la première volume, première attaque. Et puis tu as sur la deuxième volume parce que la salle de featuring na bateau, en gros tu as featuring Niance sur la première volume, tu es en sendango na deux groupes quoi. Autobim c'est notre premier volume. Donc bah on peut voir monique, bah on a posé ma cote dans la deuxième volume. Mais premier volume c'est Sili nango. Bah bah moni bah cote dans la deuxième volume donc bah bouka na cote bah bengi dans 00243 89 18 71 932. Donc, je réponds encore. 00243 89 18 71 932. Donc, Pomba Niance, c'était causé vrai parce que ma surprise est tellement. Moni, Mikolo, naïbi nanga slogan vient sur Cabo, c'était pour y aller à RDC. Parce qu'on a rebi na obindeni, na équipe ya RDC. Mandeni, RDC jamais to zela bango. Joue aux élèves bango tende joue baganya. Moi contre Angola ba te bele ba minimiser TV, mais to surtout ki ba chesco eza lo ba Pomba Niance. Congo zo zela nango te, mais joue na obimisa. Ba tu pas comprendre pour na satellite ki mingi na ba critique, ya ba tu ke depuis qu'il faut ba clip bien, ba makamba bien, ba tu ba zela équipe nationale à RDC tango obimisa. Pour comprendre et confondre ba te bele sur les marchés. Vas-y, l'album, vraiment, il y a bien. Surtout, premier volume, première attaque. Ils ont ma B. Banze Moulongo là. Na changé. Motema nanga pona yoye. Wana ndumba. Ndumba zoe bisa mobali neka changé. Na changé. Motema nanga pona yoye. Bajenda bashida na tikara. Kanisa ta pona yango. Si boss na changé. Pugozo ndi manga te bebe. Nazate anani ya to safira te. Oyo bandima koko sanzambe ye. Eza love o.
nayebi okondima te meza love bebe ata ndumba paza na pocha kotia amour ata molaso mpe azalaka na droit savourer amour pardonner. Non, voilà quoi. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons promouvoir toujours. Hein. Nous sommes là pour promouvoir l'excellence, faire vos promotions, enfin que artiste, c'est le rôle à Bino Bozala et le Congo est fier de toi. Ouais. Je sais que au PS Arabiso toujours plaisir, au cesser jamais qu'au satisfaire Biso à travers tes chansons, belle mélodie nayo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous battons sur Biso aux en orchestre. Hein? Ouais, orchestre. Comment on dit? Nuance musique. Nuance musique. Voilà. Ok, voilà. Nous battons sur la Biso de partout. Et pour Nuance, est-ce que vous avez un message moko Européen Sabango, Tondenge Zalaka, et Bantou, quelques dédicaces toujours. Message que basé sur l'album Stabilité. Il y a on les a primo pour la vie nanga et puis on a profité un peu ça bambote na pesi RK référence Kabelo bambote belé la mine la wenda sexy na pesi bambote belé na pesi la mignonne la plus sexy ya Fali bambote belé na pesi Sibo Sadilo bambote belé Blanchard Kabanga vie nanga na peso bambote belé na pesi Paulo Dos Santos bambote belé Bodrick Matadi bambote na hello garçon capable bambote belé Herman le bourgeois na kati Londres Alubo Star Rigobanto garçon mogo très intelligent mon vieux Paulo Monga ya baleki donc venanga ya motema donc voilà, on appelle ici Harris Ensemble, le suprême, Bamboteno. Salon beauté des stars, hein? Voilà, salon, donc on appelle ici. Salon bien, vraiment. Harris Ensemble, voilà. Amigo Ngombo, Mokonzi, il y a ba commune Nyonso, on appelle ici Bambote Belé, on appelle ici Tatiana Kembolo, Bambote na. Trésor You et Porta là. Trésor You et on appelle ici Bambote Belé, Anel Kaba Fossette, Bambote na yo, on appelle ici Christian Kino. Taka na bois qui n'a mis Christian Kino, lol. Donc, il y a une place à fois comprendre. On va s'attendre à Christian Kino, mais on va Christian Kino, lol. Ça dit on a bois Christian Kino na seki à niveau. Tara na suki na Christian Kino na bois qui on na seki à niveau. Idéologie autour na ngo sou mikolo ezake bana mike ba sumbi makasi na bilamba. Mikolo balongola bango bosoto. Bamikolo bakumisaka bana wana balongola bango bosoto po bazo continuer kobave la merde bimisa na loyenge nde mabe pozo sumba na bilamba miziki. Voilà, c'était l'artiste qu'on a surnommé Pomba Yaniance depuis. Voilà, aussi na bossa na kopé sa référence, il y a répétition tout ça na moi en Afrique na Bandal ex-Seben dans na Kimbondo tout près à l'église il y a frère Patrice donc bato ba pour ça comme on a live na biso lundi mercredi na moi en Afrique référence église il y a frère Patrice ex-Seben Miziki. Voilà, c'est très bien, venez tellement nombreux Boyawana pour encourager et soutenir l'artiste parce que plein de ces apôtres dans mon clignance. Mais vous savez, notre système a pris son break. Bon, ça t'attendait énormément. Bini. Ton enfant d'Aboye, Mikolo, ça l'a tellement bien pour ton enfant dans la idéologie captée, idéologie noble. Non, quand il est à mes côtés, ça me rassure. Tellement que je sais qu'il contrôle la ville et ça me rassure. Le directeur, Marquis Kiteng. C'est ce qu'on a tali droite, Nanga Nekaba Fossette, gauche, Nanga Rihanna Domingo. Voilà pourquoi je dirais un grand merci à Simpson et Célé, l'homme c'est mon cœur qui a pu réaliser cette émission. Imak Makengo, à la prise de vie. L'assistant réalisateur monteur, on l'appelle Patrick Balou. Caprice Kilo, quoi, de management. Trésor You est le chef de rédaction. Merci infiniment. Restez branchés sur B1 Télévision, nous avons un programme très diversifié. Retenez que cette émission est diffusée chaque samedi à partir de 21h. La rediffusion c'est le mardi à partir de 12h30 et le jeudi à 17h30. Merci beaucoup. Merci.
Voilà, j'aime bien ton style. Hein, Merci, bien ton merci. style, très bien. Mon gros, on a juste Linette qui a quand même mon aïe. Mizigi. Très bien habillé, on peut dire quoi? Qui est Pézanini. Et Ça na côté m'intéresse. non kokate. Ça m'intéresse. Biloko ba. T'aimes bien, comme il fait Va chaud, être t'aimes simple, bien. Ouais, simple. t'aimes bien. Les Voilà. couleurs aussi, hein. Ouais, Ça va du pair. merci. Ok, ça me fait plaisir comme ça. C'est Boya Boye, je me sens honoré en Voilà, fait. voilà. Merci infiniment. Merci. Voilà, c'était Ado Youé à la présentation. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine.